kolisa bino. Kolakisa bino pe ko rappeler bino mingi oyo bosi bosana bulu yeke plus en mode 4G. L'oreza na mote bulu yekende kindoki kati na nkolo. Mbote balakini. Kombo na ngai Ornella Lutumba. Naza molandi munene ya magazine King l'artiste. Question na nga bulu yeke ya lelo ezali boye. Coupe ongle. Ezali coupe au bapesaka na coupe du monde, to coupe au bapesaka na coupe d'Afrique. Bon répondre ngai merci. Ezali na coupe d'Afrique. Obi? La coupe d'Afrique. Bon, ndeko. Okoki koyebisa biso. Coupe ongle. Eza coupe oyo bapesaka na coupe du monde, to eza coupe oyo bapesaka na coupe d'Afrique. Coupe Afrique. Obi? Afrique. Oui, papa, mutuna na biso abulu yeke lelo ezabo. Coupe ongle. Ezali coupe oyo bapesaka na coupe du monde, to coupe oyo bapesaka na coupe d'Afrique. Te eza coupe bakati la manjaka. Obi? Coupe bakati la manjaka. Ndeko mwasi yebisa biso. Coupe ongle, osoyo kango déjà. Ezali coupe oyo bapesaka na coupe du monde, to coupe oyo bapesaka na coupe d'Afrique. Bapesaka na coupe d'Afrique. Na coupe d'Afrique. Bon, ndeko. Okoki koyebisa biso. Coupe ongle. Eza coupe oyo bapesaka na coupe du monde, to eza coupe oyo bapesaka na coupe d'Afrique. Na coupe d'Afrique. Na coupe d'Afrique. Kini l'artiste bulu yeke plus chikoto kanano bundite bulu yeke makambo bulu yeke boma bulu yeke boyale uke Boseki makasi na ba réponse à bulu yeke oyo bandeko bapesi esekisaka makasi bulu yeke oyo me eye kolisaka pe zwa stylo pe papier noté bonne réponse zwa leçon du jour pona lelo bosimba pe boyeba yango malamu ke coupe ongle ezali oyo nyonso bandeko balobi te kasi coupe ongle ezali instrument oyo esungaka na mutu akata manzaka na ye asoigner atraiter yango malamu yango nde babengaka na français coupe ongle. Leçon du jour ezalaki nde wana bo comprendre que tokomi na suka présentation ya magazine King l'artiste ya mokolo lelo ngai Jules Tumba nazalaki na présentation l'excellence dans la simplicité bazo benganga mikolo bongo na sima ya caméra ezalaki Richelieu Ngodi Mancha pe édition ekambamaki kitoko et pas ya les coordonnateurs valables pe intelligent Jean-Jacques Kabea fier de t'avoir comme coordonnateur. Merci pe Nabino ba oyo bosalaki biso confiance pe bolandaki kasi na page rose tozali bongo ko souhaiter joyeux anniversaire na groupe théâtral Léopard ya président Papa Malewa oyo bazali ko fêter 5 ans na bango lelo balobi na Kinkole et koyinda mabe parce que le ezali week-end j'ai ezala rande mupandi wana mais idéologie yango yo poto komi na biso na suka. Tout travail mérite bien son salaire. N'importe quoi dit. Okotuna ngulu, okotuna pe base. Surtout na 2019 oyo balobi patronne. Soignez pena ba jana yo ba umbute, ba mériter ba futama, ba mériter gratification. Ngana bino tokutani lobi dimanche na cadre ya rétrospective. Pour ça les locaux. Te